girl children. I got 3 girls. Wait, 1 second. The challenge is God. Baso bavandaka na ndako basalaka eyono babombaka mbongo na maputa basombi elamba bazaka esute bakoma bango nyonso na Dubai bango nyonso na Turquie bango nyonso bakoma bata Facebook bata Instagram la oyebi erreur munene mutakosa na vie na ye pour conseiller moi moi. Who are you? Do you even know who you are? Do you even know the whole history of your tribe? They're going and attacking women, going for women that are baby mothers. My dad's Congolese, my mom's Congolese. I'm born and raised in the Democratic Republic of the Congo. How dare you tell me I can't speak up on my own people? Nah, I'm not having it. Ngonga ekomi tumona ba commentaire na bino bo bengisa ngai bo sala live nako benga bo pesa ba numéro nga pena za ba opinion o ezali opportunité na yo tozali ko sala solo la bien live ezali chance pona yo oya o participate ozali kamba lo ba pona Gladys ozali kamba lo be pa na ngai ozali kamba lo be pa frère Dédé yaka ba ticket ezali available now kozanga te o lo ba ke o na ye ba kité esi na yebisi o déjà kozanga te solo la bien live somba ticket sikoyo. Oui. Oui. Abonnez-vous. Est-ce que vous avez pour vous s'entendre? Franco, et puis que les amis bali msukuna balukaka basi o baza ba baby mama. Ba parents na bino ba échoué makasi. Et tu préfères que nous avons moi c'est dans ma loeka na place na yo. Amuya azumi kanda bengisi bango. Wala photo tema wana komi habitude wana komi de yondo za motema mabe. Yebaka ke mama nanga a échoué te na vie na ye na bana na ye. There are no leaders in the household, and that's on period. Choix na yo, ba conséquence na yo. Zanga nyoso, meko zanga base te. Oboy culture na yo, oza mutu te. Sko yo kasi oza nani? Mundele? I'm your host, Christian Bless.
Bonjour Rondel. Bonjour. Kala? Makasi. En tout cas, na mission Kala. La mission Makasi. Tout le monde a la Kala. Tu vas nous saluer Mikolo Toleka. Ah, busy kaka. Ah, Letini. Ah, na komi maman, maman Sika. Ah, félicitations. Merci, oui, merci. C'est sûr, Et bon, oui. Hein? Et bon, oui. Là, c'est bon. On a pu moi na botamaki. Mais bon, c'est une année déjà. Ah, félicitations. Ah, c'est bien. Là, c'est peli. Là, c'est peli. Bon, il a tout là. Il m'a dit que ma fout à ma rambate balobaki la fois passée. Et là, il y a kanda parce que bino mi bali a poto bosala mingi ba remarque que biso basi a poto ceux qui basi ba outi Afrique ba ye a biso ba to bebisa bango to bebisa bango ndenge nini yebisanga non papa parce que bango bono nde baza kuna baza ya ko beba déjà na ndenge na bango na ba vie na bango na banda kuna bango par rapport à ba vie ba vivre siko biso to bebisa bango par rapport ya nini. Mais bandeko na biso na pe ya ba o bazana Kinshasa bandeko to yebi ke mingi elobisa bino parce que non bokomi pe awate pourtant bokoma a pe malobe ko changeaka malobe changa pona ka rebele balobaka basa poto balambela ka mibalite kasi bino bio basa botom do bebi sa basa bat bazo ta kin awuti kin na comportement na ya bien aye na poto awa yo mutu neti yo oyebisa ye ke bas mibali ya poto bazaka lukuta à cause ya conseil na yo alika fi on a baby ale makamunyo se baby e bukani mike mona batazaka mona malamu à cause na yo ye bo baby si bakamutu bako memena bakoma be o memena social o memena boy kasi bino to be sa ba fille na ba utaka na bango bien yo oyeba neni ba réalité soi-disant ba réalité soi-disant ba réalité na bino ba mona na poto obi réalité ni ba mona na poto soi-disant ba réalité soi-disant parce que mutu awuti na place aye na réalité moboye ayebi na yete soki yo olakise nzela malamu akokoma mwasi malamu soki yo obimisa nzela mabe akokoma mwasi mabe mais bino bozo be sabati mamuta trésor alingi bala ki sabati wa nzela na ye nzela malamu Zela malamu. Ozoko même ça va faire bato uta bakini baza mitema malamu. Merci Déborah. Donc Zela donc Trésor azolo baké ba sœur ya long ba sœur à Congo, ba sœur à Kin. Baza bien mais binonde bato bozo bebisa bango. Déborah. OK. Déjà na ebité ndeka na lobaka non continue ko loba et ça la ranga pas si mingi tant de trésor à lobaka bona ebité na sala ka eboye to na sala eboye na ebakati ozomuna na ebité po ndeko trésor a kokoza na bandi na ye bien mais comme ranga place moko il faut papa na sisa ko loba biso no soto wuta netinga na botama awate tant na ye awa balakisi ngandela mabete on a lobaka ezo dépendre bato okutana na bango tu comprends donc ça dépend ya bato oyo ozo fréquenter papa trésor ce que ozo fréquenter bato bazo bebisa moto za na ye kata nzela ngata on a yaki awa toto to yaki awa balakisa ngandela ya bien ngape na o balakisanga ngape nazo lakisa ba o bazo ya siko onde kwa uti Kongo aye awa to lakisa nzela mabe pona mais ya corriger par rapport à botolo ba question ki bana kini ba ya ba koma mabe yuno lobi na ba koma mabe lobi na yo que bino nde ko ba ki bana poto ba za ni réalité ni ezali à part o wa prendre la obilo elo na liboso na yebisa bizaki moni bango na kini kuna ba yebi elo ba bengi libala bino tant bozo ya bozo longola ba makambo ya bien to bozo bebisa bango parce que makambo ebele tema bozo fana ma mindele makambo ebele boyebi li société au lieu que tu boye ko la pa na bango bombi ko kotsa bango ba boule mabe o no na poto za na bona poto yo bazo beba mais nga na comprendre te yebisa nga nanu siko tant bolo baraka soki ba ya biso ba sia poto to bebisa bango parce que déjà boye belo mo quand même sou boye barate so bazo out Afrique ba ya awa ata lingi oto lingo pa ya poto est-ce que yebi ça dépend. Ça dépend de tes abongo. Ça dépend. Les abongo parce que tant qu'on y a à lingio pour na intérêt moko boui. Après comme un peu comme moi c'est poto pour abando vanda moli monaen awa nzoto na Afrique ton ezandengeni. Enfin da awa non. Comme moi c'est poto. Si ko biso conseil ni to pesa. Pourtant on roya sali 1 mois 2 mois na yo akimi yo. Si ko faut tanani. Kasi mbuma mabete. Mbuma belande. Tant enfant na mbuma mabe bebiti.
Pour bango déjà donc c'est que yonde mo mabe parce que on va na yo mobali na on va na biso ba camarade tant ye mutaye na poto kuna yo bandi ayi na poto a yo bandi mba moko moni na poto a basi bazalaka boy bazaka boy okomo la gise babilo mo ba fantaisie mo existera te mingi po mo na pe de yo so baby sana yo so nga pa be baneti yo elo ça la bino zani eza jalousie parce que yo yebi ka ayebi makamiko lega yo oui on va se tromper jalousie eza jalousie par rapport à nini em sunenga zana sala vie ko lekanga question l'obité jalousie pour la muta sala vie ko lekanga jalousie parce que yo yebi ka yebi makambebele ko traiter mobali ya leki on a traiter na mobali yo zana ozo ça va n'importe quoi ben politesse ba biloko tout wana nyonso to be on a basa poto non bango ta baza impolite te ba impolite ba ovanda na monde ni to fanda na monde moko na monde moko c'est que makambo bien te pas au ta poto qui n'est en Afrique au bala mutu atiki bino il faut que ça bino so azande zoba il faut que ça bino soni ke bino za na poto atiki bino baketi na ça on le bela bato basa azande parce que tant okende papa tonton tantine muta kendo bala ezala mwasi za mobile tant bo okende wana tant oya atiki pe mwasi to mobile na Afrique to na bana tant oya azu mukanda bengisi bango so oyebi ba masole beta makate bele ba yakati ba ye ba vandi après ba bengisi bande na bango to ba bengisi basto mi bana na bango baza ko utiliser ndebino ba utiliser mutu te yo zo te foka yo ka soni ke oza poto bino basi poto bona mikanda bona ba make up bona biloko nyonso kolata nyonso propre to mais muta préféré que nous moi c'est na maloeka na place na yo kasi pas à zoba amoni ke pona aluka bonheur yoza pemene azoyi ba valeur na take na place muta te aibine makam te po biso basa poto te pesa bonheur makasi bino basa poto so bozali na mitema malamu ya ko yambaka baninga bien tant bazwa na ba poto mais ba divorce ça la makate déjà to linga bino ba minorité bozali mukie bozali mususu 10 bobani ko panza disease wana ngani épidémie wana ya impolitesse wana ya cause la sans tendresse est-ce que bino basa poto ba ko sans tendresse et bon mbali bazana mi bala poto ba suka danze bo exploiter bangote yo ko yeba ko exploiter mobali déjà to linga yo kana na loba nanu déjà to linga bino ko changer pantalon to linga bino dana makamna na mabe po boza makamma be est-ce que yeba bo makamma be parce que vous êtes bien poli mais to linga boza sans soumission sans copier bino sans soumission qu'est-ce que copier bino omoni maman na katsa ndako azong sanda ko et bongo papa sala na bino OK maman omoni makambo ngo yo donc maman siko azongisaka makambo nanzela makambo ebele naomona kazana on a problème na basi ya congolais oyo il faut à changer vraiment la mutu na ye pourtant azoloba ba penser na ngizo tambola vraiment ezo ke musika Dédé, ça va? Ça va, maman, ça va. Comment tu vas? Ça fait longtemps, hein? Ça fait combien de temps maintenant? Plus qu'un an qu'on est face en face comme ça? Ça fait un an, ouais. Et votre chanson, ça fait bien, hein? Yes. Banza Nozokin est bien. Il y a une nouvelle chanson qui sort très bientôt. Ok. Nandi Melarayo, donc je crois en Dieu. Ok. Donc c'est la chanson qui sort très bientôt là. Ok, c'est bien. J'espère aussi Djamba Rosala paix. Ah ouais, l'autre l'air tout ça. Amen. Tout ça la paix bien. Amen. Amen. Tout bien, tout doucement aussi. Use a baby sister nanga, so que ça va bien. Merci. That's good. Ok. Sylvia. Ngana le bail que bana baza babotami na paroi mi balé, baza na problème ya identité. Et loko nini et tungisa kyo na question là. Enfin, na statement. Pourquoi vous abusez? Depuis quand who are you to say that children they don't have an identity? Alors, no, let me take this. I'm taking personally. Yeah? I'm gonna take this personally. Parce que qu'est-ce que vous disiez? Alors, mon fils, que Ndende Naboti, vous disiez que il n'a pas une identité parce qu'il est moitié. Non, attends, ça c'est Yonde, vous avez un problème avec l'identité. Yonde, vous avez un problème avec l'identité. Non, écoute, non, I'm gonna finish. Maybe let me finish or not, I'm going to finish. Écoute, how dare you say my son has a problem with identity? Let me finish. How dare you? Who are you? Do you even know who you are? Do you even know the whole history of your tribe? Do you? Of course I know. No, Natuni, your dad, Natuni. Okay.
That's fine. No, Yeah, let me know all the generations. Let me know how Congo started. I want you to know everything. But please, You don't know. no, wait. Okay. No, wait, hold on. Please let me finish. Please let me finish. Please let me finish. You're gonna come and say people's children haven't got an identity. Do you know that every culture is rich? How dare you say that another culture isn't rich? Yes, it's good to have patriarchy. Yes, we are proud to be Congolese. I am proud to be Congolese. My son is proud to be Congolese and Guyanese. It's not you, ni toi, ni vous à la maison, ni n'importe qui va dire non, je suis pas fini, non, je suis pas fini, qui va dire non, je pas fini, qui va dire que mon fils, il a pas une identité. Mais tu te crois pour qui, toi? Ok, merci beaucoup, Sylvia. Mais non, c'est pas vous, hein, c'est pas vous. Le bas bien, faut le bas bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Être avec le respect. Vous allez avoir respect quand même. Vous allez avoir respect, pardon. Vous allez avoir respect, c'est bon, c'est bon. Avec tout le respect possible. Clearly, there is an identity problem. You have an identity problem. Tant que identité problème ezali parce que my son is proud to be Congolese and Guyanese. So as a in between. D'abord, vous avez dit que bana mabota mina parents mi balé. Bana mabota kama parents. Non, mes parents, ici, il y a des nationalités différentes. Nationalités différentes. Yes, ils sont congolaises, papa est guyanaise. Guyanaise, oui, il vient du Guyane. Oui, son père vient du Guyane, mais... Là, tu n'as aucune question encore. Non, ok, bon, pas de problème. Et là, on est enflammé. Ça m'a enflammé, c'était que... Qu'est-ce que vous avez dit? C'est n'importe quoi. Okay. Pourquoi j'ai dit c'est n'importe quoi? Parce que... D'ailleurs, même s'il vient, il est moitié Guyane, son père vient du Guyane, et moi je suis congolaise, je comprends, oui, peut-être on peut dire quelque chose, mais fin de fin, il est toujours noir. Alors c'est quoi le problème? Pour moi, je comprends qu'est-ce que tu peux dire là, si on disait, oh, Nakina Mubali à Mundele. Là, oui, quelques confusions, ça cause là. Mais il est toujours noir, de 1. De 2, quelle confusion. Il sache bien, à l'âge de 5 ans, qu'il est congolais et aussi il vient du Guyane. Alors, quelle confusion. Mais avec vous, même, vous avez dit ça. Et que ça me fait rire que c'est... je t'avais bien demandé à quel âge que vous étiez venu ici en Angleterre. Vous avez dit 12 ans. Je veux aussi vous demander, vous avez quel âge maintenant? Vous avez dit que vous êtes plus de 40 ans. Ça veut dire que ça fait quelque temps que vous êtes ici en Angleterre. Alors vous aussi, on peut dire que tu as un problème de confusion. Ok. Bon, problème des abonnés. Nous sommes au Congo. Ceux qui m'ont abonné na papa il y a mboka msusu, to maman ya mboka msusu na maman ya congolaise. Tozo na to cha limite na ba place ba koko koma na échelon ya politique en mboka. Mais il y en a qui ont une limite. Nous avons peuple congolais. Moi aussi je suis peuple congolais, mon enfant aussi il est peuple congolais. En fait aussi revenons à la culture. Revenons à la culture. Non, mon père il est congolais. Moi aussi je suis congolais. Ouais, ton père est de même ethnie que moi. Moi aussi je peux avoir un passeport congolais. Parce que mon père il est congolais. Oui. Mon enfant aussi peut avoir un passeport congolais. Parce que sa mère, il est congolais. Son grand-père, il est congolais. Quand il va chez son père, il devient qui? Mais il est toujours congolais et guyanais. Non, quand il va chez son père, na mboka wa papa nae. Yeah. Na famille papa nae. Oui. Na culture papa nae. Oui. Son aza kuna aza skona. Il est congolais et guyanais. Non, kuna aza guyanais. Non, ça c'est bête parce que ça veut dire que quand je pars avec la famille de mon père, naka muluba. Naka pas famille la maman nanga, naka mumbala. Bonjour maman Passa. Francos Manuel. Ça fait longtemps que tu as été comme on a eu. Na mona ka internet ndenge ozo travailler ndenge mona yo donc je peux dire mingi donc ça fait moi mi kolonde santé ngolu nzambe hein tout est grâce beau travail ka bozo kende liboso ouais biso pe toza bien tozo bunda kaka malembe donc tozo ngia lelo poto meka ko kolobela likambo ele kaki la dernière fois na débat tozaki nango sur ce qui moto aza na 3 bana. On a 3 partenaires différents. Est-ce que Bakobenga est moins sérieux ou moins sérieuse? Donc, et na débat wana makambo lobama ki moins mingi
bino bozaki position na bino na bandeko na bino basi bokangama esika mo bosala solidarité féminine boya qui même ko condamner quel que soit bandeko basi mais na likambo la bokondamner bandeko mibali baza ba moins sérieux et ngana personne nazaki vraiment nazaki d'accord na bino te je pense que na telemelaki bino tout et na suka epesa ki ndepesa ki yango ngana na yebalelo na conversation na loko nini et déranger qui au makasi ils allaient que bozo position na bozo la solidarité féminine Madame Diamond. Bon, unfortunately, na communauté na biso congolais eza loko oyo loba mingi. Soki moi si botina ba papa ebele ba mona bango moins sérieux. Mais ponanga eza na ba circonstances mingi sala na vie oyo ko sala ki okutana na situation wana. Eza pasi mingi pona toye baka ko judge moi si. Parce que basi mingi bazwa ka déception et pas mibali. Ozomona moi ça cause la kabota na mbali les 8 mois déception, move on. Soka move on akero bala na ya kutana mutu na ebo afani ne bien na libala to baka ki aza moins sérieux. Non to ko bandengo wana te. Eza makamso se sala marana vie et cause ka batu ba kutana na circonstance wana. Mais non, to ko bateke que moi si soka boti na bana papa belé aza moins sérieux. Mibali pe bongo bango baza moins sérieux te. OK, pas de problème. Monsieur Chimpuki. Bon, pour moi c'est ça manière hôtel à Maka. Bandeko basi bazolo bana éviter ceux qui nga quand ils qui à âge, na éviter to isa parce que qu'ils ont de fait tito isa shouldn't matter what age. Shouldn't matter. Bon, pardon. Rapport là confortable. Pour moi je pense que il faut to mec qu'on normalise makambo misusuté. Mon idée toujours normaliser mais toujours le ba bien bozolo ba j'ai comme l'impression bazolo ba pour bazala politiquement correct. Tu dis que toi fan na société moko boye et sika ba tu bazana manière au monde na makambo. Mon bien bozolo ba bolobi la bien oui ba tu au monde c'est mais ceux qui total bien bandi na biso abasi. Déjà ceux qui moi mobali. Azana trois différents baby mava de bien en français to bien abon bande on a biso basi bazo mobile on a sérieuxté c'est que qui kaka que abota ka passe voilà na kokate parce que et ça kaza garçon moko ya mobulu vous comprendre mais ceux qui ont retourné situation au monde en maman on a biso basi comme oté oh non makambo ça la makambo il faut to garder même énergie on a même façon de voir les choses même côté bande qu'on a biso basi parce que il faut au ça la côté pardon on se la pas mibali on a yebi ba fie belé on se la ba ici ba est-ce que ko bimana mobile botala that's not true assez tika zoloba est-ce que ko bimana mobile botala trois basi différentes ba fie belé ba lo ba té et belé ba lo ba té pas les aventuriers parce que ni aventurier yo qui va bien avant mais quand ce tobito même situation là tu retournerais pas là-bas au moins discours là ba c'est nini échanger et comme à aventurier c'était mobile indé peut-être à côté de la situation on peut savoir raison ce qui m'a levé pardon ce qui est salami une fois ouais bon nazoye ba episode wanam nga naza mutu moko soki mabeza na loba mabeza li euta e pa basi euta pa mibali naza mutu mo na pekaka sa eteka parce que naza mwasi tu vois réseau o nga na kangama kina ba ser na nga jour wana passé na ndo sepela na kilo ya ba responsabilité yo bando pesa bana basi te ozo comprendre yana ngape na baki mais non ngape fona karabana basi photo lo bela pe makama basi mais quelque part aux ana na moi raison na makamo bando loba mais ce qui tozo zonga na makamo te non expliquons pourquoi mais le ko sala kinga triggered me et ça parce que na lingara te ndenge ne tout ça moi akotani na situation ndengona poni ba mibali ba pesa responsabilité nyo surtout et pas na moi si yana baki ke ezama comme ça peut-être yela batu na vie basi msusu ba cause la ba victime bolingo yo oye okosi Pillow talk, au PCPC, false hopes. Moi, c'est ACP, non, mon sérieux, zemi koti. Avec que discover que nos sérieuxité. Avant d'inner au boko la moi n'aie aventurer monsieur souboyer sous à conseiller. Aux hommes mais ezali lokomo ko salamaka. Il faut to comprendre que ezali lokomo ko salamaka. Mais na se plaît ka tena ningo bando pesa responsibility niyo surtout et pas moi na moi. C'est loko that triggered me makasi. Je ne pense pas que Nga Sotolandi ma Joana n'a pas ses responsabilités par Bassa. Oh non, pesa qui? Les autres là loba. Pesa. Qui au lobby très bien. Ceux qui battent bazongi balandi ba hormona.
bapesa ki scénario bapesa scénario ya mibali contre et bapesa scénario ya basi après nga na juste scénario ya basi on habite to me makana débat n'est pas basi mais to ko taper mibali na kati pour na yeba ki place ni bilo bando na biso basi na rozwa bino l'air batuni bino ya nzo ba solidarité féminine mobali aboti na 3 basi hein aboti bana différents 3 basi est-ce que ça sérieux to moins sérieux directement bien ça moins sérieux ouais mais là ba ko loba même situation bazongi ici yango pas ya basi moi ça aboti na mbala moko bilo tout te nazo yeba ko lem suba manipuler qui boluki luki ba excuse de place nga na télémaki na baki. Non, je ne suis pas d'accord. Ceux qui te rebenga, mibal, moins sérieux. Voilà, n'accepter. Moins sérieux. N'accepter. N'accepter parce que n'a pas sur la raison. Et puis, Nazaki sur tali épisode wana bien. Nazaki may be one of the lost. Ya ko speak kuto na side na baser. Yeah, Nazaki peut-être. Mais Nazaki parce que nando sepela na energy wana bando pesate. Mais pourquoi ngana zolo ba bon, moli lelo ba te bele batala rabiso. Peut-être biso to fanda na plateau to zo baté impact ni to za na ngona société libanda yo mo uta ko loba awa je pense bossa ki ni mo nande ko dede awa et tu le kaboy olobi que to zo chama kamuna mesa ba to bazo discuter omoni l'air to zo défendre ba position mo boye kaka pona eza bande ko ya basi to za pe ko aider bande ko baza na ndako na reste wana pensa I agree baza ko bango ko adamen na ndeko Gladys na ndeko première dame balobaki que c'est normal au kobota 3 bananas, 3 papas différents, dans un problème, tu as une excuse. Et combien d'excuses? Tout ça, la bonne, tu as une excuse. Il y a des personnes qui ont côté. Parce que nous avons dit, mobile a aucun nazo ko tambola mabe. Aka sali boa, aza sérieuxté. Dans le bien pour la mibali. Na o marché ba mo na ngati. Ce qui peut t'occuper de roba, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut tous à la mobile, il faut trouver mobile à la sérieuxté. Tu as d'accepter. Loko on a le bela mingi, ouais, dans le bela mingi na plateau na nga que accountability, eza loko moko penza surtout et pas na biso basi. To linga ko accepter accountability. Alors na makambu o lobby que tant utozo accepter au rapona lo yenge tout ça et ko epe ko affecter mutu wana pe na ndimio parce que basi ebele bazo kuta na situation wana ba ko ili episode wana ya sola bien ba binini ko ba ser na ngai ba pesi ngai raison et comme ko la moi gloire na maro wana peut na accepter yango na kata masolo na eza loko moko eza important place ngana na zaaki na bino quelque part eza que il y a na ba cas où eza exceptionnel que moi c'est mususu afanda na libala na ye peut-être akufeli mobala liboso kasi après tout mona ki na kutana ki na ota na pona akufeli peut-être le mususu salami oh eza ba cas exceptionnel même si eza pe que mutazo kene dehors on répond na ba na retiré parce que na bato bazonga pour le mutaza sérieux na c'est ça mutaza la jugement ya mabe bato wana basala ka bongo mais est-ce que ebipé Francos ebipé que eza mibali msuku kuna balukaka basi o baza ba baby moms oyebiango wala yebani ezo salama ezali wana lobi OK mais c'est qu'on a situation na mutu wana za déjà seasoned criminal. Est-ce que tu as sa raison surtout pas moi si au bad judgment mutoza déjà you a seasoned criminal évidemment ya kosa kosa basi ozoluka moi sika ovanda ozoluka bo lexi batuta ni ba lebele basala ngo nazo still I'm not taking responsibility de pas basi mais nazo le ba pe kezana batu susu bataka ka basi aningo mais siko ezape na biso bandeko hein toza ba responsable ezala ndeko moi si ezala ndeko mobile nazo ngasa likambo na makasi ozomona parce que le autre zokola to kompe ba parents makampe ko ça la relation place aux alliés au kabon pe na mutu OK pour ko to tiki be muyo na batu na bana mutu so pa na sima mais eza na likambo moko eza important eza que il faut tous un jugement ya bien tangu okoyi na mbeba mbala liboso il faut pas uluko ko na même mbeba wana again of course one parce que mbala bali déjà ngala ko bando mutu na jugement na ezandeni so mbala mi satu osali yango wana et comme être volonté lifestyle parce que au lingi est à la bongo wana biso muto rejuger eza société muto rejuger parce que ngana za na position to sa mutu yo pour ça boza c'est mais société te wana zo comprendre mais energy na ona show ezala ki ndingo wana te energy na ona show ezala ki mingi que yo zo juger moins sérieux tout ça et tout ça bon the way I received it merci naturel faut la bongo naturel lo ba petinga zo ka situation mi bana zo selibino
abino bokangami bobandi ko se défendre yango na baki so bobenga mibale moins sérieux bobenga pe basi moins sérieux mais ndina lobby il y a des cas exceptionnels o makambo pe sala maka il faut toyeba ko tiape ba kana part mais total pe bandeko baza ko sala ngo comme le habitude quoi. Par rapport à Mbalasima, et là on y a apprendre pas l'anglais. Bon, là on apprendre pas na yo ke makambo belé o comprendre ngo bien té. Si on comprend makambo belé bien, peut-être makambo so ngo lobaté. Je crois que ce que comme na niveau ya ko kota mitu ya mbiso mibali boy ba neto pensaka, to ça même ba déboté. Tellement ozo comprendre makambo tozo lobaté, on toza na débat oyo. Mais si ko so ki neti muto comprendre té yo siko devoir nous ani faut vendre muto nous faire comprendre oh yo linga comprendre. To se comprendre ni so na zo linga na biso likambo yo déjà ngaso na lobby a yo déjà na Z. Malobebele déjà, pour bien poser malobebele. Eh, cause malobebele lobby te que ndi muta ko comprendre té ce qui osa besoin en faire net osa boué. Si on comprendre le mot té, faut yo expliquer ngati. Et à devoir na yo faut expliquer ngati ko yo moko on a la patience à vous expliquer té. Ce qu'on a la patience. Naza la patience, yango toujours ya na yebisio eloko nga na moni pa na yo. Patience na comprendre que eza na procédure il faut que la kisa yo na bande comme so bazo tala ke bazala kana mibali boy. Ngana comprendre le quoi. Yo so bando sala ngo déjà. Ngasi na sala kango na sali yango nazo sala ngo pesi kote. Ah OK, c'est bien. Elo ni yekola na makamba tu baloba la fa passer. Elo na yekoli surtout pas na bino mibali. Boza trop so babeni rabani solidaire. Bolin trop okangama ata muninga osa mabe. Boloba na ate ke oui oyo osa eza mabe. Neti Franco ça supporte mabe ni osa mibali. Naza totalement contre Makambozo Franco ça supporta au moni tibani na Francos a supporta mam 3 mibal atisa mabe donc il faut qu'à supporter wana est-ce que vraiment attends que moi si oyebite que bino basi bozakata mabe zali bolobate et en plus bino basi est-ce que oyebike bozalaka bongo plus que biso tozala kutu bongo te biso tozala kutu omoni biso mibale on poser une question moi est-ce qu'il faut na répondre te question lobite ninga lobano lo moboya omoni loko lobi pas Francos na ninga na peut-être na faire comprendre yo par rapport à Francos. Francos ça parmi les rares personnes azolinga a expliquer bino ndenge mobile a fonctionnaka. Vous comprenez? Yo peut-être oyebite yango Francos a meka ko expliquer. Tellement bozo comprendre te bozo mona kazo défendre te. Moni bino nde mutu bo défendaka. Moi si biso déjà ndé tozara boy. Ceux qui attendent to sali mabe. Vous comprenez? To pesa toujours bino basi raison. Vous comprenez? Ah man, Tobi ma toujours bateau to sala mabe. Bino nde bongo za ba victime. To za ba victime. Bolinga oza ba victime. Azala victime comme si bozala toujours bolinga oza ba victime. Mabe boy. Oh non, asali mabe. So to ina police ina ndako. Babimsana ni boso. Mobali. Parce que moi ça demande toujours victime. Non, mais ils ont dépendre ba bimsa mobali so peut-être comboné et na kata tenancy agreement. Mais yo par exemple obengi obeti ponga esala makanango mobali moi ça beti mobali abima tout le temps te moi si abambi moi mobali nzete na mutu ale babengi mbila balobi eza moi nani mobali mutasa bon tant on est la zoloba nazo na otala ina lobi aser na ngama kamso ayebite c'est-à-dire azo ko défendre ne batumo boye peut-être baza ba hypocrite pour moi basi ba hypocrite ba osa ba mabe me ba oseka ozomona pe mabe basi ezaki bandima te ke soki mwasi musu asali mabe balinga ondima ngote problème na bango ne ngwana obona ser moko asali mabe ba olobelo te soki ba bendo bimisa bango ba preuve pour mibali balinga olakisa ba preuve te so ba ni olakisa ba preuve ne ba komi omona oloba pe lo te afandika calme afandi calme mais o abando défendre na motema na ebiki lo na défendre za mabe. Have girl children. I've got 3 girls. Wait, 1 second. The challenge is gone. I'll challenge God. Baso bavandaka na ndako basalaka eyono babombaka mbongo na maputa basombi elamba bazalaka esu te bakoma bango nyonso na Dubai bango nyonso na Turquie bango nyonso bakoma bata Facebook bata Instagram la oyebi erreur munene mutu akosala na vie na ye kokonseye mwa mwasi. Who are you? Do you even know who you are? Do you even know the whole history of your tribe?
attacking women, going for women that are baby mothers. My dad's Congolese, my mom's Congolese. I'm born and raised in the Democratic Republic of the Congo. How dare you tell me I can't speak up on my own people? Nah, I'm not having it. Ngonga ekomi tumona ba commentaire na bino bo bengisa ngai bo sala live nako benga bo pesa ba numéro nga pena za ba opinion o ezali opportunité na yo tozali ko sala solo la bien live ezali chance pona yo oya o participate ozali kamba lo ba pona Gladys ozali kamba lo be pa na ngai ozali kamba lo be pa frère Dédé yaka ba ticket ezali available now kozanga te o lo ba ke o na ye ba kité esi na yebisi yo déjà kozanga te solo la bien live somba ticket sikoyo. You asked me what you said, if I've learned anything. Yeah, I want you to know if you've learned anything from that topic to now. What have you learned? Okay. Have you learned maybe you should change your way of thinking? Oh, non. Ma façon de il y a que raisonner et changer et rester la même. Oui. D'ailleurs, même et s'endurcir même. Parce que tous ans, la confusion belle dans beaucoup d'abisso pour na bateau bazo botama na ba parents baza moko libanda moko nakati. Moni tous ans la problème moko na beaucoup d'abisso. Bino génération oh ya bino lelo. Ba parents na bino ba échoué makasi en termes ya Maman, ils sont en train de dire que vous avez échoué. Papa, bienanga. Papa. Sylvia. Papa, balobi qui ont échoué dans la vie pour la bota. Papa et maman, écoutez bien qu'est-ce qu'on vient de dire. Vas-y, finis. Vos parents. Parce que vos temps, c'est yo et mes parents nanga. Tu as bien expliqué à l'époque. Non, personnellement, génération Nabino. Oui. Mes parents Nabino ba échoué. Mais arrête de dire. Parce que. Pardon, il y a Mia Dédé. Parce que vous disiez toujours, on est en train de dire génération il y a Bisso, mais tu es en train de pas de dire que c'est personnalisé à moi-même. Mais on a la génération, alors c'est que normal que nous personnellement. Pourquoi mes abris? Génération Nabino. Mes parents Nabino ba échoué parce que ba sali oh il fallait ba salaté. Leurs parents
bazolakisa bango culture oyo bango faut bayeba mais ce qu'on a tourné bango ba transférer en côté et pas na biso et pas na bino et ça dit que le ce que ba congolais ba bali au moins congolais bali mais abimana na tenia ba nigérien na tenia ya ba ghanéen na tenia ya ba éthiopien ya ba indien. C'est parce que au moins notre traditional wedding, c'est un mariage traditionnel. Oui. Il faut bima na tenue, il y a tradition et un beaucoup na bino. Oui. Parce que ba parents na bino. Oui. Ba c'est une importance na ngote. Oui. Il y a ngolo mo les hommes normal au que botana gagnés. Au moins normal au bala nigérien. Vous comprenez parce que au yebi ba valeur penza il y a beaucoup na binoté. Yo yebi chibao. Non. Yo yebi chibao. Oh c'est bien. Ah mais oui, parce que chibao c'est bata ethnie na Congo. Bata baluba. Ah, why guys guess? Donc pour me Is it not? No, you're guessing. Is it not? No, it is, but you're Okay, you've just guessed. because I know. Okay, you just say you don't. Yeah, but from what you've said, it can. Anyway, you're starting to make me feel like I'm a baba and I'm not. I'm gonna get annoyed. En face na yo. Yeah, en face na yo. C'est vrai que tu as un bad partner. Moutaza en face na yo aza très solide. Na maramo etali culture en cannabis. Ok, ça veut dire quoi? Attends, yo lobby. Attends, j'avance un peu. C'est vrai, yo Mbapondo. Oui. Yo Mbapondo. Oui. Yo Mbapondo. Oui. Abonné beko. Na yebola Mbapondo. D'ailleurs, I don't need to list what I can and can't cook. Yebaka ke mama nanga a échoué na vie na ye na bana na ye. Parce que pardon, na tiki yo loba, tika nga pena loba. Merci beaucoup. A échoué na bota kami awa, oui, c'est vrai. Na koli awa, oui, c'est vrai. Mais fan de fan naka congolais. Les moi nanga azalaka nanga ayebaka ke biloko ya Congo. Ayebaka pe biloko ya bato ba Guyane. To vandaka awa na Angleterre. Yo déjà, tu viens de... Attends, Maman Luz, écoute, c'est normal peut-être oibolamba. Pardon. No, you just said you're shocked, so you can't say it's normal because you just said that you're shocked by me knowing how to cook things from my own country. Yeah, because ton money basé à 30 bebo lambate. Mais ça c'est vous, en plus de moi, ça, c'est à 30 bebo lambate. En plus de ça, vous avez aussi dit, pardon, vous avez aussi dit que oui, c'est vrai. Attends, il moque ça kanda, parce que moi je suis fière d'être congolaise, très fière. Donc tokei na nini na likambo esele koleka eloko nini yo oyekolaki. Eloko na yekolaki obini neza ebe funny parce que peut-être na yekolaki ngo kunate mais quand na eloko lobi lelo ka siko teingai tu vois parce que makambo eza bato bele ba otala biso bato msu ba ozo maloba na biso as gospel ozo mona tant ba yoki ke diama lobiango franco lobiango exactement, on a passé par un balobiango. Donc, I've learned, il faut be careful to what you're validating. Nous sommes parce que na gang up na basi na bi exactement no, we have to be careful. Nango donc yeah, et loko pensa ekotinga ka siko yangwana donc yeah, don't have to be careful. Na ngazo validate parce que dans bato pe looking. Si bato bato la kao. Et moi je dirais c'est presque la même chose ça que na sujet oté. Ouais, na bien en général. Place tokendaka maloba tolobaka nango toyebaka te tozala pouvoir ya ko influencer bato. No, of course, donc, I agree. Bandeko nanga basi beau tenir ngai rigueur te là dans ebisa bino que babiloko mosusu faut pas totika ngweleka bino mo pe bozaka temps pour analyser ka te na loba no donc n'était parce que faut ça clair moi ça na kende pour boka ta moi c'est parce que pour bango yango exactement la gender war moi bango net to ça comme la gender war faut bango in the same breath parce que bandeko basi bango to bataka biso mingi na ba commentaire ba banda yo la bino bo tenenga pour bango batena biso rike you have to say in the same breath pour bango bazora biloko mosusu bien te ke bandeko mo bolobi garçon lo ba trop allons anaï ba occuper les moments de parce que le jugement est quoi ya mingi tana bana basi ça tenir biso rigueur teza parce que toza pe na souci na bino to lingi bozala bien bo représenter pe communauté ndenge ya malamu batika pe komemisa bino ba fardeau ebele parce que les locaux ala singoma va là sofandi na 3 bana ya tata ya facilité hein bato bele babela ba dépression OK c'est quoi pour la mibali nazo kende te pas so ngumela nazo basi et ça facilité ba kota ba dépression et
et ezaramala muté comme la bande ko basi bozo kende bozana bana batata na bango bazate pour la bande ko mibali oyo pe bosala makambwana soki ba oyo peut-être beaucoup ya na basi ya malamu te na kosenga na bino d'abord ba choix ya malamu ya basi and a better judgment osali ya liboso soki ozwi mwasi ya mabe oboti wa bokabwani tokoloba bon peut-être azali mwasi ya mabe ya mibale soki ozwi susu tomonyo tikili susu tokomo ba jugement ne za problème ya misa to bendo mobali wana photo témoin wana komi habitude wana komi de yondo za motema mabe ozokende parce que yebi to fandi peut-être a la diaspora otiki mona batuna mikumba yo okofuta na yo côté ozana charge mo côté okomi kotambola okomi no tobenga freelancer okomi kotika tika ba responsabilité na yo et pas batu donc na kosenga bo mekape komite na position ya bandeko wana basi bazape bato bazape na babota bazape na ba makambo là bozo kotika ba charge bo mekaka pe ko raisonner hein les camonazo sala est-ce que et kosenga ndeko akende liboso ou pas donc les camonazo koloba na bino pardon les camonazo sala est-ce que ko eden de ko moi ça akende liboso ou pas so bomoni ko eden de ko moi cité bo sala ka yangote parce que bozo singa bangote. Okay, no, I wouldn't say Franco's made me change my mind. He just made me think about what I agree with and what I co-sign. Ningi alo baka choix na yo ba conséquence na yo, tu vois. Alors c'est très important lo onyo surtout ezaka ondi makana lo yenge et lo onyo surtout o sepelo kotaka parce batnyo surtout ba salango. So it just made me realize that actually he did have a point in what he was saying. I didn't change my mind, but he just made me realize he had a point and not everything you have to agree on just because the minority or majority are, you know, going along with it. So just think before you say yes to something, basically. Diamant, c'est en français. Diamond, en anglais, mais diamant. Diamant, vraiment, c'est une personne, tout le monde admire Mingi. Et échange d'avis sur Kenda qui fait sur la vie compagnie de gratis au monde diamant ça plus posé pe ça moto alingi biso bandeko na mibali donc échange d'avis sur qui vraiment très bien qui plus positif et aza tout le monde a respectable opinion na mingi to za pena la différence mingi na manière comment la campagne peut-être là monsieur za moi bablo ka mike auto za la différence mais en général manière d'être na manière d'être ezara kendara mwa ndenge moko donc ezaki conversation moko ya bien et nasuka quand même la mona qui n'a parvenu à faire comprendre que ndena loba toujours ba choix na yo ba conséquence na yo et lo connaît élémentaire parvenu pour faire comprendre que l'air azwa ko loba parce que ça tout monde a une influence makasi il faut pas encourager comme makambo sur rapport na ko encourager pour na position pour la ndeko ba si position alobaka plutôt oyi aza ko kanisa bo solo na ye pour nous permettre que bande comme ça peut-être bazali ko kena mbeba bazonga na kati ya nzela et na sepela ki na suka mama diamant asile ko reconnaître ngo et to kena ki pendant la conversation à malamu tina suka quoi. Elo na linga pa na yo Deborah obimisa oza motema nao oza bien de ngwana tant ozo bimisa loko za motema na comprendre que ce qui za na défaut to meki ko arranger so eza na positivité to continuer nango toujours to bongisi mais lo eza bien ozobimisa pour même sous bazaka na bafande la ko beke ko na parler alobate lo côté oyi ba position na été et eza déjà qualité déjà mutakolo ya ko lobaka likambo ezo la ba signe ki atata ngoza na ndako tango bozana papa kuna obimisaka oyo eza na motema no eza une positivité batebe bazana ngo sozo bomba makamto na motema eza mala motema mutu tango ozobimisa makambo boye ezo la kisaki abomba makambo na motema te. Thank you. Elo ni linga pa na elo na linga pa na yo trésor eza very supportive en tout cas na communauté moto ayebi yo te ke osungaka se kazaka motama be to alinga ko reconnaître ba tuté en tout cas oza motema mo nzambe pena ta motema moko ya munene kati na yo vraiment ya mwana ndi na linga vraiment makasi pa na yo elo ni ozomona ke toko ke na ngonzela mo be toko ke na ngonzela mo te elo dawo to roke na nzela moko tenga na yo ezake tango omona biso basi ya poto ke tobebisa ba bazo ut Afrique wana en tout cas banda ti lelo tim ko yeso ya to kenda jamais nzela mo pour bango ba ko bebisa biso ba on de temps bayaka bakanisi moi 2 jours 3 jours ateli o mai na makolo asali o massage ali wana yo mono komi na lola tango ka azu mukandali
Abendel. Balbani fula muisi tu zaza. Ni fula muisi tu zaza. Akei. Wana to yoka na ata mukete mais loko o eza que to ngana to ko vanda penza eza o mondo lobi que bino mibali bo expliquer biso basi et loko nini bino bolinga biso to sala wana to tambola parce que moni na vie biso sa photo après naka colonne ezaka ya chaque jour donc wana to ko to tambola bungelo ni oyo moni biso mbale to ko kyo bon ngai eloko na moni pa na yo positif ezake soto solo là obimisaka oyo eza na motema non et j'aime ça motu fo loba so ozo loba te en tout cas oza très dangereux bato baloba te basala ba grand dégâts na mokili mais eloko toyoka na ote na yebiso ba réalité ezaki so peut-être yo sala ngo te ba ke ba sœur ebele basala ngo ba bebisa ba sœur o ba uta na Congo na zonka na même point wana il faut comprendre que au monde bolobara minorité eza majorité so ezaki minorité mais ba sœur ebele ba be barate te so eza majorité c'est que mibali pe ebele baza ya mabe ba mibali c'est que mibali pe ebele baza ya mabe baza mabe bon ba sœur pe ebele baza ba mibali ebele baza 80% mibali ba bien ba après ya travailler na basi na bango minorité oyo kaka na basango wana na kati ya communauté ba cas déserté oyo baza wana ka pona ocha ba trouble na kati ya communauté mais majorité ba mibala bien pour moi le problème c'est que bo exploiter ba mibala bien te ba mibala bien basé belé pe ba kima ba problème ozomona mais ce que ba minorité o bazali en plus ba mibala bien ba victime ba okutana basi ya mabe basi mabe mpo détruire mais ndenge on a basi pe ya bien ba okutana mibala basi ya bien et ça vice versa c'est pourquoi on poser question papa trésor pour ni bino mibala ba congolais bonga toujours bo se sentir victime ke ba yo kabino mawa pour non mobali ya victime biso neti sikoyo olingo accepter te ke basi pe ya bien ba kutana mibala mabe mais oza ko accepter que mibali ya bien ba kutana basi mabe yango na biso rôle ya mwasi bozo e bangoti so boye ba ki rôle ki bo mwasi mais ba makambo yo kutu to beta masolo te omoni ba bilo to mo beta masolo lelo parce que rôle na bino bozo e bangote ozomona mwasi nyonso omoni lelo na biso vérité yeba yango libala pour faire des mwasi biso mibali to faire ça libala nazongi sur suko zela nazongi sur suko zela nazongi sur le mobo est-ce que yebi ke na OK nazongi sur suko le mobo au comprendre hein na biso ke za rôle na mwasi charge na mutu moko zela na expliquer il y a devoir à deux personnes est-ce que falo yebi sanzambe akitsa mino na mokilité parce que biso bando solo na banyama biso bando solo na banyama ta bino mwasi ba yende libala bino boye na libala biso na libala te biso yeba makama libala te mwasi mutu aya na libala ezalaka te biso bando solo na banyama to solo balanga banyama to solo bo nzambe ne mutawo chetango mwasi ye libala ye relation koti soki bino bozate libala ezate bref lo na yebiso ezaki omoni mutu na mutu so azu charge na ye c'est-à-dire mobala azu charge na moi c'est pas azu charge na ye tozana ba problème na couple te elozo ba biso na kati ba couple ezaki ba femme soit soumise ba exiger bloko mingi te et bon mari kasi dans ce kende te na sisite suko wana tanto bi bon faut lo ba bon to yebi ke to kende wana mari soit soki suko le problème ezaka aimer vos femmes et lo suko za suko na kati wana pona suki sana biso ezaki suko sali choix mabe eza problème te ke ba mibali nyoso ba mabe yo ndem to sali choix mabe parce que yeba yango ke ba mibali belé ba salaka toujours berrer ya mike o to yebi biso nyonso ndenge mona basi papa c'est pourquoi ni basi ko salaire moi si aza supposé aza la holy il faut se respecter bon Ronda na sepela ne pour le baba vérité mususu mais mo ba bilo mususu ndenge zana so yebi bien te faut ba fongola yo po ya yebite ke ba sere belé ba obebisa ba yo sa ba sere ba utakine omoni so ye na mboka mopaya okutaka na bato bazaka na siko po yeba makambo na fo bato na ba kode so kutena bata mabe ba obebisa yo siko Ronda zo yeba te ke no ba sere na biso ba kongole ba bebisa ba parce que c'est normal te ke mutu aye ba nini ya mabe kaka pourquoi pas ba expliquer ba sur ba utakine te ke bo kende oluka botanga boluka misala pourquoi ba kenda nango te ezaka que joie sociale so kena social osali boye so ke ofundi ba ofuto mbo yo moko ezabo po ani relaxa ndeko na oteke luka class tanga yekola langue sala boye pourquoi ba linga relaxa biloko na te pour bango aussi ba bebisa ba déjà ba mbuba mabe yango bazolinga ba bebisa batu mususu po batu mususu na ba bima batu malamu te bango baza na posa ba o bazo ya sika ba beba ba bima mabe pour après ba o ba po bango ba bima kaka ke tokoka na biso nyonso basi nyonso ba ndenge mo et pourtant ba sa Congo ba bien. Ezaki très bien mais je pense qu'Azaki peut-être na idée à quoi intimider ngame simba été mais ça va quand même na pesa ki moi dans une opportunité koloba malgré avec na moi esprit intimidation mais asuka na ngoye moko mais ça va.
Yeah, you know why you like my songs? Because nga naza na haute génération ba batangi. Bazako ba congolais la génération na binote ba beta musique za na sens té. Au moins au lieu ayemba nzemba louange ça dire alléluia à Yahweh, yazo manzembo ngai na sali boy nga na zongo parce que génération na binote génération moko déroutée. Donc génération na binote vraiment il y a 1000 complexés. Boza génération placali. Génération na binote dérouté vraiment. I like your song, and then your song, eye pa nzambe. Nzambe nde apesi yo mayele wana, okoma nzembo wana oyembango, parce que c'était Dieu lui-même qui vous avait donné les voix. Alors, that's it. Dédé, what you like about me? La lingi et pas na yoza ozo sa l'effort ya koloba français. Purée. Obotami nangote. Et je t'encourage. Malgré que batuming bazomo na français na yoza na ba mabako ebele. Mais bazala tolérant envers cette charmante dame. She's my baby sister. And can you see me eyes to eyes now? No, because na mona jeton moko na comprendre te na bota comme na lingala. I love that. O yebita mo batala émission na biso lingala na bango wana ezala ko bukana. Oui, c'est vrai. Le fait que ozo sala effort. That's what I like from Okay, bon, last question. Do you see eye to eye? Do you now see eye to eye? Or do we just agree to disagree? Do we see eye to eye? No, est-ce que mona misuna miso te? Mona misuna miso te. Est-ce que on va juste dire agree to disagree? Oui, parce que dans la Monique, tu as vu de grandir avec Dieu, parce que yo le but que tu es un enfant de Dieu, c'est vrai. Bon, tu es un homme de Dieu. Être homme et femme de Dieu, ça veut dire que ozwakatan o tangaka bib na yo. Yeah? Okay. Quand tu es en train de... Do you know what I would advise you to do? Sérieusement. Que autant à proverbe. Ok. Comme ça, tu peux bien avoir le wisdom, d'avoir des wisdom to show that some of the things that you're saying honestly doesn't make sense. You can be... Je peux avoir une surveille ouverte pour écouter ce que vous avez dit. Et oui, je ne vais jamais dire oui, qu'est-ce que vous avez dit, c'est bon. Mais je peux... avec le respect que j'ai pour vous, comme mon yaya, dans le baka, yaya, mais tu dis, et là, on a agree, on a accepté le fait que tu te bats pour que ton enfant ait la position en termes de nationalité. Tu veux que ton enfant ait la, je sais pas, Orochaye British, Congolais, British. Mais comment on dit Orochaye British? Parce que à Botamiki, on a 3 nationalités en ce moment. Mais yo, on a 2 nationalités, oui, bien. Non, on a Congolais, on a peut-être adopté. On a Canadien nationalité. On a adopté peut-être, mais. Passeport na yo zanine. Yo kate. Passeport na yo zanine. I'm the one talking. Moi na yo, on a 3 nationalités. Pardon, tes passeport na yo zanini. C'est le quoi? Nazo c'est là. Est-ce que c'est British ou non? If it's not British, je comprends pas. Mais is it British ou non? Ok, là, il y a le bâté. Mais le baka, oui ou non? British. Ok, merci, on a British. Alors, si Nzambe, je t'aime beaucoup. Oui, oui. On dit rien, merci beaucoup. Des gens, bon, Zana Nzambe. Merci. Je pense que Sylvia, Isaïe qui peut bien. Isaïe qui. Bon. Isaïe qui nous. Isaïe qui mingi lokola. Tuzaï ko. Na linga na olobandeni. We are settling scores. Isaïe quoi tuzaï ko. Emsus na émission les cas qui. Ceux qui. Mes ententes Isaïe mais face à face na biso et permettre biso poto to ya ensemble to set ba scores if that makes sense et puis Kinda qui bien to se comprendre qui je suis sûr qu'elle a compris pourquoi est-ce que je disais ce que j'avais dit à propos il y a peut-être banane bazana ba identité parce que en réalité ils a moi problème on remarque assez na ba kana biso donc voilà un peu. Et là, on a la pas Diamond. Diamond, ça, moi, si je suis na sagesse ming. Aloba, kasora linga loba,
on réfléchissera makasi. On réfléchissera quand on baraté pour la kolobana ba émotion. Et de deux, oza mutu moko oza go getter, oza pena mutu travail à makasi. Na yebisa kayo, you the hardest, the hard working Congolese content creator on a la kutana na ya mwasi. Donc mutu a travaillé à makasi côté ba création de contenu, on a tikala comment la communauté le rôle à yo azate. Parce que au travail on inspirera même ngai. Donc ça notre la dengue chaque fois au sala musa non pour moi je me dis moi je suis vraiment à comprendre la vie à yebi prier à sacrifice pour aucun liboso. Merci. Et loko o ngana linga mingi epana yo fankos eza penza oza akola a pillar in the community and oza pesa positive impact. Parce que eloko oto zanga mingi na communauté na biso eza bana ya basi za bana mbali baza na mutumobe oba ko tala ba take ata as an example, tu vois. Donc eloko na sepana yangwana soki mabeza oloba mabeza li soki bien ozo loba bien ozo encourage babane encourageaka malte oloba ngo penza ndenge zali. You have a drive, you support the community. Bananga na yeba yo ebi bana ba show ko yemba puna 2010 donc you really support the community ozana bolingo makasi pona communauté na yo donc faut continuer quand on a passé toi on a besoin batu ndeti yo na communauté na biso. Merci maman. Basi mingi o babenga basi misusu pick me babalate boluka libala basa congolais ba leli ba souffrir jusqu'aujourd'hui parce que toi batu différent deux ans expérience différent ba misusu ba fingi libandi nanga ba misusu ba sokoza posa libala olakisaka batu te ke libala eza eloko moko ya sorcier olakisa te ke libala eza prison mais na nsima kuna yo wana mabolongo na yo koma mwindu kosambela nzambe eza pesa libala na age na yo donc oza mutu oyo ke makambo oyo ezeleka na internet yo zongo for the gospel na age na oboni bolongola ngai na communiqué na ngai